Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonner. Bon bio. Donc mon yango na YouTube tozawana. Moko kaka. Réflexion, trop bandela. Réflexion. Réflexion, lumière Kambolo. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, bo s'abonner, bo décider Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na apesi mbote na bandeko nyonso toza batali pe balandi ya réflexion nga love na lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezala kaka comme habitude mpona korépondre motuna ndeko na biso Isabelle aye na motuna na kati ya réflexion alobi eza na ndeko moko avandaka na Afrique ye nde motu atuni motuna oyo awutai koperdre mosala. Ça fait 8 mois akomi na nyongo ya ndako na nyongo ya bana na classe pe abandeki lisusu kokoka koya na biloko ya kolia na kati ya ndako te doki besi ekoti mais ayeko remarquer mbongo ya ndako efutami mbongo ya bana classe efutami pe mwasi akomi koya na biloko na kati ya ndako asala nini atuna mwasi avanda na ya sola na ye ou bien aboya mwasi donc nakoki koloba ke ya sika eza te de oyo tozovivre lelo eza mpe daya na bato oyo bavivre yango déjà mpe tozokontinue kaka kovivre yango à travers nde ya bareseau sociaux lelo nde tokomi komona nyonso ekomi kobima na poasa pe na facilité mais pona motuni ya ndeko na biso il faut avanda na mwasi asolola na mwasi na ye soki eza eloko moko oyo mwasi asalela yango nano te asali yango kokende kolinga mobali mosusu libanda po akoka komema biloko na kati ya ndako ya kolia akoka kofuta ndako oyo bango balalaka pe klasi ya bana soki asali yango mpona mobali aperdre mosala mpona besi oyo bango baza nango mobali akomprendre mwasi na ye ayeba kolimbisa mwasi pe kopekisa mwasi atika nzela wana oyo akomi kolanda bakontinue bolingo na bango bakontinue chemin mais soki eza eloko moko oyo mwasi deja asalelaka yango banda kala ezala ntango mobali azalaki na mosala aza moto moko deya azwaka bagenda na ye mpe ntango mobali aperde mosala azokontinue kaka nzela wana nde mpo na ngai soki naza mobali nakoboya mwasi wana mpo mwasi esengeli azala kaka na mobali moko eza na lingana moko balobaka mbwa aza na makolo mine malandaka kaka nzela moko na monoko mbwa nanu tomona te esika memela mikuwa mibale amemaka kaka moko ate eza misato eza 4 akomema kaka moko malgré lelo ou bien kala deja tina kilelo mpona kilokoso na biso basi tokomaka système ba 2 babord ba 3 babord mais ça déjà mabe eza falia. Maintenant normalement
pona kosunga ndeko na biso oyo azana ka oyo pe oyo apesi motuna na yaza na posa réponse soki eza mbala ya liboso mwasi asali yango pona besi oyo bino bie besi oyo zwi comme tel ye atekaka ta salaka te donc adépendaka epai na yo mobali ale lelo yo oza na besi oza na mbongo te mosali eza te yango asali eloko ya bongo kokende kolinga mobali mosusu po akoka kosunga vanda na mwasi na yo solola na mwasi na yo atika mais soki eza deja eloko moko asalelaka yango banda kala yo pe mobali oyebi na kozala mobali nayebi nanga te po lelo tokomomona makambo ebele na bolingo bato balimbisaka na bango lelo te nyonso kaka eza nango ebanda nango kala mibali mpe balimbisaka yoke mwasi na betisaki magoda kuna alimbisi ayoki peke mwasi na ye kuna doki komboni na koloba ke mwasi na ye doki azala pe na bajone mosusu abetaka ne libanda mais ayebi kolimbisa mwasi na ye baokontinue mpe kaka kozala na bajo mosusu eza pe na oyo balingaka eloko wana te basalaka nini omona boyi mwasi mais mpo na réflexion na ngai lingo fanda na mwasi na yo osola na ye soki eza mbala liboso atika soki eza pe kasalelaka yango deja banda kala atika kosala eloko ya bongo parce que eza deja mabe donc mwasi esengaka atambolaka nzela moko po soki mwasi aza gauche droite aza mobali na ndako abetsaka libanda eyela bato baproblème ebele eyaka na baconséquence eyaka na bafreinage omonaka eta mosusu yo mobali mosala donc ekomi kaka koboite donc eyaka na bamalédiction na koko mo ya bien malédiction na basi oyo bazalaka gauche droite aza mobali na ndako abetsaka libanda eyaka na bamalédiction na kati ya ndako ememela bato mikakatano omona makambo nyonso ekomi boite moye makambo etambola bino susu malamu eza te yango nde eza réflexion na ngai mpe tokutani mbala nsima.